Landia Congo France, madame Nakata tranche un binoto sur la Koetali Masola politique Mboka Congo, Bambote Belé na ba songi international, pourquoi pas national. Lelo vraiment gai bébé béton to kosola makambo mo bébé mais songi je suis là malheureusement que moi santé dérangée qui ndenge za rara ta ba Covid-19 on peut pas mon pépé a bari mais akate moi ri moi kosu moi nini. Lelo vraiment Torosola par rapport à ma message, puis ma suggestion à Bilo Botinda qui la fois passée, par rapport à Makambo et la politique à Congo, par rapport à Nengemboke Kotambola. Mingi vraiment comme là inga malheureusement que ndekonanga moi na ko benye moi bité ndekonanga congolais o ndekonanga kinoa kata kinga saki akendenga na biloko ebele. Malheureusement que le téléphone mususu auto komanaka air nyonso kenda ki même malheureusement que le téléphone moko pe tikala ki te rejoindra quelques suggestions en bateau batindela kinga par rapport à Makambo kolekana na kata parti présidentiel. Qui est parti présidentiel? Ce n'est plus le PPRD hein, ce n'est plus le FC, c'est les partis présidentiels, c'est l'IDPS. Pourquoi pas le cash les loto kosola makambo kolekana kata parti présidentiel ngana biloto kosola par rapport à conseil de ministre et à vendredi passé mokonza mboka fait que Chilombo sengete balongola bato bakokamba miba ya lelo balongola bomba chana nu bato asika tokokende bino pe tokosolola par rapport ya liwa ya mwana mboka le juge Raphaël Yani oya tika kibiso tokosolola pe par rapport à makambo mo belé le PP Sylvestre Ilunkamba wa premier ministre à mboka Congo a kosenga lobiete il faut remaniement et ça le gouvernement na parce qu'il y a plein de ministres incompétents donc azozo moto ko soit air nyonso et après moi songi tokocha kuna tokosolola na bino o to Pépé Tambo Mwamba Kotinde batine les deuxième invitation troisième ezara mukamate hein donc makambo toko sola lelo toko sola la bino qu'est-ce que batu le koebo ve au cash batu le koebo to ebi moto aboanya toko sola na bino le toko sola par rapport à Covid-19 coronavirus hein toko sola la katama sola politique mboka Congo lelo Christian Touré Kenzo tozonga la montage après tokota na kata masola politika mboka Congo ya lelo. Allô kaya wa santé eza misuma ah katelinga lingala pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuma ah katelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela motu lingala te ezali mitwe de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali Namisunga, ta santé c'est ta vie. Vraiment, merci beaucoup à Rodrigue Mossabou et à Rose Mossabou, Babi Galé, boutique Toukine de Bruxelles, Kuna Kota Iser, Kota Métro. Merci beaucoup à la famille Mossabou Mobimba, le président Chikito Mochachino. Merci beaucoup à Onabengaka Patrick Mbumba, hein? Patrick Mbumba, merci. À Pacheco Mounianga, le roi de Michigan, Motema Bata Maman Francine. Ngana bino tokokota na analyse masolo politique mboka Congo ya lelo tokota na pas bande kona biso oyo cash idopes tolala ki tolamuki e banaki lokwa alisano na lobaki ya babila nganga habité mo mboka Jean-Marc Kabund longwa poste wana longwa tika hein bitika proposer poste moko humiliation mingi babaki nango te bébé béton lié ba corrompre yo non. Et bien, on va pas 8000 km à Bandekolanga. Tout en bollarate, tout au carapé baninga.
tu rappelles au moins combattant ça combattant il de pèse muta kolela te même combattant yen ça kolela j'ai kangami esika moko kedeli pate ko beta makaka et pas bato moke bato mosusu ba kolia te bato mosusu ba ko se retrouver te lelo yo to la lito la mutu to mo mboka Jean-Marc Kabund alongwe mosusu ba benga habiter bébé béton moi mboka Jean-Marc Kabund il fallait aya ko expliquer na perchoir a expliquer ba député ba yeba. Non, cher ami, regardez ce qui s'est passé, c'est ça. Mais moi, en boka Jean-Marc Kabund, le quoi qui déjà na kanda, au bakenda qui mon konza mboka papa fait les 100. Nga ngombenye les 3 fois 100 Fachi Béton, ayamba qui va député à cash. Sur les 36 députés, 30 au bazaki contre moi en boka Jean-Marc Kabund. Au moni perchoir eze sika oyo akomi makaba rankinte. Parce que dans le Assemblée nationale, moi en boka Jean-Marc Kabund aza lokola maman pe papa ya ba député à cash. Il y a un conflit entre l'INCLI de paix, c'est pas montrer ça à tout le monde, hein, parce que Totali Coalition, Totali FCC, on a plus de 200 partis politiques au Basali FCC. Mais Bido Mozara Robé, Mi Balé, Mi Satoko Bana Bali à IDPS. Il y a les autres députés du cash au Lobby Nanga Bébé Béton. Depuis Toya, Nakata Assemblée nationale, tout se sangana te que, tout Luka, toyeba motion loi nini biso toye nango toko apporter nini toko interpeller quel ministre toko sala nini non c'est nous tournons toujours dans des futilités non yongwana ba sengi de ba tia moto ya boanye esika wana moi mboka Jean-Marc Kabund azaki destitué to moni bitumba o elekana ki ma confio ebetamaki na kata Assemblée nationale après wana lobinango to moni combattant quelques combattants batelemi balobi non il faut mariage wana et kabwana musu abi bébé béton il faut mon konza mboka ko tia informateur musu abi te bébé béton il faut ndengezana il faut mon konza mboka a destitué kaka Assemblée nationale likambo to banda ko lobango kala to loba to bibisa ba article a ba lobi non et ko simba te boy combattant c'est qui nenga sigara toujours pour combattant aussi pour intérêt Jean-Marc Kabund, combattant aussi pour intérêt moi Mboko Gissan Kabouyete, combattant aussi pour 37 ans d'élite, combattant aussi pour la souffrance auto bavandi na 16 mois na bokonto qui 17e mois, je peux dire 18e mois en goyo. Combattant ça qu'on s'est retrouvé bon papa Fachi Béton à ça nini. Abi non, comme si ça ne va pas. C'est mieux que moi Mboko Jean-Marc Kabund être honorable et simple, peut-être surcharge à partie. Na Assemblée nationale na kelasi eza ko maté c'est même que avant nana nous peu ala nana nous combattants ala nana nous souci ya combattant il de pèse souci ya bato voter ki kuna électeur na ya mo amba moi mboka Jean-Marc Kabund avant d'être tout le monde combattant si comme moi Christian Touré Kenzo s'il y a moyen tu peux mettre les vidéos tout quoi illustrer quelques photos hein le secrétaire général AI de l'IDPS moi Mboko Augustin a télémis devant ma combattant car il m'a créé moi Mboko Jean-Marc Kabund problème là ba dire naie par rapport à propos dans les canaux qui n'a pas été endoïque ou à le bec été moi Mboka Jean-Marc Kabund dans un fruit à coalition FCC cash kaka ye wana pe sous ya le biete mo konza mboka azaki saisi tendenge ba kang ba longoli moi la mboka ba destituer moi Mboka Jean-Marc Kabund na Assemblée nationale konza mboka ebité ngala zaki kuna na tongo mais non est-ce que combattant me demeurer kaka na kadiosha. Ah, c'est les dix bois. Est-ce que combattant a déméré toujours quand on a sa formule? Et pourtant, le autre combattant, Nzamba Sali, moi, grâce au combattant information à téléphone, au combattant téléphone, dans les réseaux sociaux, attaque confinement, bon, mais comme mon combattant, tout petit peuple, que moi, méga naïe, il y a mon cœur, l'andenge, peuple. Mbokeza ko évoluer bande konanga nous sommes dans les distractions et continue à Kinshasa makasi tandis que nos frères de l'est ba kolela tandis que là-bas totali na Poeto kuna na Katanga kuna ça ne va pas l'insécurité totale siko tuko demere kaka na makambo yo yekola lelo to la munki mukuna lobi to la munki boy jusqu'à quand le chef de l'état atali bien bango balobi était moi Mboka Gisaka Kabuya lobi non
bavandi se concentrer entre alliés pe IDPS. Moi mboka Jean-Marc Kabund à saisir justice. Mais il de la forêt le moi mobile aller la ratsa. Donc on appelle pour poliper ma coloté au quoi pour poliper nzoto. Et ça la ratin c'est dit bobet pe balé pe ba chope chobo pe. O leki na otalika chobo ekoti bio ekoti dans l'équipe. Mais pourquoi pas? Moi, mboka Jean-Marc Kabund a Twitter le but qui a bimi moto l'écolo, je suis sorti la tête haute. Ok, il faut saisir sous justice. Pourquoi? Mais non. Il faut s'imbattre. Au moins, il y a le BT. FCC, bango ba ko beta dame ya CC ya malobate. Politique va solara, on a boutou ba solara, on a moyi makasité pour monter ko chauffeur ko craquer. Politique va solara, on a boutou ba balali. Ndeka kolela, so so kolela ndeta en place va solara politique. Moi, mboka Jean-Marc Kabund, les loyo azongi tant que président a IAI de PES. Balobi était poste wana ya président ya Assemblée nationale, vice-président Assemblée nationale, montomoro te aroki kovanda. Il faut dans la chaise vide etika na bongo. Ah, mais vous oubliez qu'il y a une coalition bozo sunga mokonza mboka te. Le fait Etienne Tshisekedi a cela qui en 2011 parce que l'IDPS c'est son parti politique. Hein? Il a droit à dire ce qu'il veut dire, il a droit à faire ce qu'il veut faire. Et pour papa Etienne Tshisekedi a Zalaki, mais chaise vide en kumbela ki bisoni ni l'autre côté. Pourquoi pas Koluka moto et Aboigna moto pas ça compétent. O pe a robima pe joker moko pa bimi pe avant na kitu. Bande ko nga IDPS to tikara air nyoso ko finga ka kolobaka ba vie privée ko kotaka. Montonnier sur politique, on a tout politique, tu quoi apprendre. Ah, l'autre monde, comme Kofinga, prof André Mbatazana, CVT. Par contre, on a IDPS, un traître, outa ANER, INC, aïe, IDPS, non. Et ça, expertise, expérience. Bakota la boigne au moins, Mboka, Nango, Paul et Chulumbu, total, kuna, totali Koko Moulongo. Tozongi kuna le professeur Tony Mwaba. Hein? Tout est peu bateau mon sous quoi to kende basi peut se tobito za basi cache ça basi to ki mama triple national alinga kazwa ebonga ngome eko simba te bande olanga UNC o kamba makepa moi mboka Vital Kamerhe oh c'est qui ba cache base à la serein un peu soudé ba lobby était non bébé béton. Le maître Gabel Oulendo habite bébé béton. Nous-mêmes, l'UNC, nous pouvons aussi prendre ces postes-là parce que le poste n'est pas de l'IDPS, mais le poste est de cash. Quand il y a une coalition entre le FCC cash, ce n'est pas une coalition entre le FCC et l'IDPS. Donc nous, de l'UNC, si on va boy, tu as poste, tu vas vendre l'ango. Mais ce boy, il a mon capé, il a mon poste, parce que et ça a été tout colingi maramusu ya chaise vide il faut que sunga mon konza mboka papa Fachi les 3 fois 100 te présenter ma condoléance le président de la République Félix Tshilombo oh fait la 19 collaborateurs et ça va tu hein bokinde boko le lisa mon konza mboka kolela te bolinga sa mosane mala monter binoka obeko boma to kuna le porte-parole la chef d'état lobby était au Covid-19 tokota makambo wana tokeki tenge so azali o akoma lokwa to ko benga e pionnier tango ka ya lobimba moko atwite mba moko sui ni ekoti na kati ya IDPS calme ekoti oh moi je non il y a plus de nous il y a plus de moi je suis interne moi je suis Kingani non qui tenge so a dit botika nomba déclaration na bino wana tokena nuna construction ya parti ba msu ba lubi tokena congrès moi mboka Jean-Marc Kabund organise des congrès Gilbert Kankonde azali parmi ba pionniers ya IDPS moto a travaillé na le fait Etienne Tshisekedi Moloba ministre intérieur à lobi non selon le statut de l'IDPS je prends acte selon le statut de l'IDPS intérimaire et salarié. Oh, moi, le président intérimaire, le chef d'État m'a laissé, le chef d'État nous a laissé la lettre jusqu'au jour qu'il va quitter le pouvoir. Même si Papa Fachi Béton fait 20 ans, vous allez rester toujours là, tant que président haï de l'IDPS. C'est mieux que concentrez-vous, il y a dans le congrès.
Donc il y a un congrès salama. Oui, ben on voter. Pour tout, il va rappeler congrès au papa Beton Bimara présent à IDP, c'est le Canada va rendre. Donc bah image ça. On a ancien vidéo et ko bima. Mais on va quitter IDP c'est ça ya bana, c'est ça IDP au combattant nyokwami. On dit que va combattant va postuler. Tout ça va présent René, va présent Gilles, baza moi va présent Neville, basé belle va combattant, va peut postuler non. Bah il va cheper libaya na bango et ça peut makambo. Moi Marthe pas occuper à cheper libaya na et pourquoi pas. Hein? Tout ni man congrès salama. Toye ba qui va diriger l'IDPS parce que combattant à l'eli papa Fachi Beto Atali na tikeli bino e bonga na tikeli bino kiti yango combattant ko la inanena ndambo yango yo il est déjà garant de la nation makambo IDPS même si c'est l'autorité morale du cash mais makambo IDPS et qui sont engagé vraiment mingité c'est comme si le chef de l'État a mis pesisiko na ngambo a peuple aka azipi matoyi akanyi matoyi alembi ke koyaka ernyo sokaka mokonza mboka kuna Chilumbu aswanisa kinga Chilumbu m'a insulté Chilumbu m'a dit ça nani Tony Mwaba m'a dit ça on m'a dit celui-là m'a critiqué moi je non le chef de l'État maintenant c'est base maintenant sur la population sur le peuple sur le souffrance du combattant les combattants comme Imutu oba comme ko saka anaye et ils disent qu'on leur donne les 70%, mais tandis qu'ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 70%? Moi, je connais le bagage intellectuel de chacun des combattants. Tu connais le bagage intellectuel de chacun d'un combattant. Il y a plus de 8 millions, plus de 4 millions, 5 millions de combattants. Tu connais leur bagage, c'est que mon tour ne faut craquer. Tu connais le bagage intellectuel du combattant. Quand on était en train de marcher, de prendre les images du combattant, quand les gens disent combattants jusqu'à la mort, il ne faut pas confondre les combattants et les militants. Donnez même aux combattants même le travail que les militants peuvent même attendre. Mais c'est pas dire que non. Et comment que moi je connais. Non, quand on marchait, il y avait du bateau batambolaki. Botunaki bangoteke. Oyo oza D6, yo souka na classe yo zanani non. Il y a des centres de formation comme il y en a au Congo, en Afrique. Bon, il y a des centres de formation. Bon, la lisa bato. Bon, la liste. Donc, il y a guerre, moi, qui kolekana awa motion kutute. Moi, mboka Tony, moi, ba a télémelaki ministre il y a EPSP Willy Bakonga par rapport à makambo à Sekopé. Le FCC, le PPRD, ba comme il sale là. Mokanda fait de route, il y a IDPS. Aujourd'hui, nous parlons de Sekopé. On voit les Sekopé là-bas. Il y a plus de 300-400 fonctionnaires. Barouti Wapina, PPRD. Willy Bakonga, Sali, fait de route, Pesa Kingakati. A Pesi Bango Misala. A Pesi Bango Bayaka. Bakomba Kataba Sala Kanina Kata, il y a EPSP. Et de l'autre côté, Didier Boudimbo, qui est l'allié de l'IDPS, qu'est-ce qu'il a fait de combattant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un militant IDPS. Rien du tout. Beaucoup ça doit payer $10, beaucoup ça $20. Macaroni, ozo matricule, comment on s'en a sécopé? Non. Maintenant, combattant, il y a PPRD à du mois 500 000 à la fin du mois. Combattant, il dépasse à cause de moto malamo. Beaucoup qu'on envié. À côté de mon 500 000, déjà il y a $250. 500 000 francs congolais. Les loyaux. Tout un dollar est comme il a 19 000. Tout qui est 20 000 pour son dollar. Mon konzamboka rosepela, a rosepela ta, a rosepela te. Ministre économie, assez abeti maboko lobio na kitaki sachet soukali na 6 000 francs. Ministre économie a robé de sous maboko lobio na kitisi carburant. Bon ma deux saisons sous 3 000. Kopo ma deux saisons 3 000 na confinement. Kouis et Mati. Thompson nous n'en parlons pas. Siko bande konanga boko sungo mokonza mboka na nini. Le chef de l'État a dit que ils sont les Congolais ministres tel le premier mi Pepe Ilunga ndinga lobby a bopese ba ministre incompétent on va ko maîtriser sommet ba ko maîtriser ministère té ce que vous un ministre luka bato ba travailler bazan expertise travailler na bango pour gagner ozwaka petit bitindo yo tche na poste wana bande konanga peuple konyo kwama moto mosusu bakola balambi vers à l'os mais batie bidon 5 litres ba melaka mai balala tala non petit peuple de konyo kwama
mais to ko kaka ba millions ba milliards ekobunga mukoni bokoza na souci ya peuple. Le chef de l'État ndenga zawana atala koto baliwa atala kuna este atala boye côté kuna procès 100 jours balobi wa ate a tie moninga na etumbelo sikoyo toko suka wapi toko kende wapi. Est-ce que peuple ministre eza FCC eza ministre ya cash boza vraiment la besoin que le Saint Fachi a continué kolande bongisa Congo? Est-ce que boza vraiment a besoin 2023 mokonza mboka postila zonga liso na kiti na ye bozo sunga mokonza mboka ezabli wana on a fait eu de pèse bozo bandeko boko kamba eu de pèse boko sunga mokonza mboka te. Quand vous avez dit bien moi c'est qui combattant que papa Kabila za mutu malamu bimo lobi ke mutu mota ko chrétien ko finga bandeko na biso c'est parce que nous sommes en coalition bimo ko singa coalition katana informateur à kota informateur à okota na ensemble national to boyite bandeko nanga to bino ko singa na ba institution de boko kabola nini mariage mais na sommet de l'état to ebi que coalition entre le sénateur à vie ou hasard autorité morale à FCC na papa Béton ou hasard autorité morale Yakash bandeko nanga tout a passé à peuple. Le peuple congolais souffre, nous souffrons na tchango na nous souffrons na on va dire ils souffrent non nous nyonso biso nyonso tous souffrir mukoni ni kozaka western era ou banque nini batinda ngambongo nga mukoni ngabe na otindela pe jiseta tata bimer zo ata moins 20 ans zo code ngwa di chiffre somba ta moins chaussette vers chacho chana makolo hein eza pasi mingi mukoni na ozata Rodrigue Mosaboute Rodrigue zo ata moins na rose Mosabote zo ata moins $10 oboli ata nga kaka biso kaka mama kobela papa boye kuna bata DGR ka balobi boye non te peuple tambola bongo te toko kende na makambo etali bande on a biso ai de pes botika kadio chako botika kolobake Kabunda il a fait pour maîtriser la politique des faits tchétchèques non là il comme que Kabunda kota nde bonga na ekiti na e Kabunda zo ningade avant nande na kiazongi la kiti na ete tozonga na parti boke bobo kombola un conflit au Jacquemin au Victor Wakenda au Paul Chilumbo au nani bovanda bo solo là depuis le chef de l'État au sommet IDP c'est ça sous réunion mon côté IDP c'est ça ligue de femmes au ligue de jeunes au nini non et comme il y a déclaration il y a intérêt il y a mitou il y a bateau ba déclaration moko tribal donc bamso banga bébé béton ngala yeno ki mokonza mboka lobike taka mutamoto memingo fele distance wapi ya victoire ti bandal abinanga bébé béton la landa konga kuna bangi ngabi oyo beta ngana moto tabite bébé béton za en raison ngana ya pona kota armée na ina carte na ngaya ya eu de pes na ye pona koma kombo na kota na armée mais baboyi ba ko senga bisombo même konza mboka sengi na bat ba ya ko kota armée tout ça réforme armée on a dit qu'il y a des infiltrés pourquoi pas pour l'armée est infiltrée là nous sommes infiltrés dans l'armée congolaise mais venez nous construisons l'armée congolaise venez tout le monde peut général là-bas jeune tout le monde peut colonel là-bas jeune ba major là-bas jeune ba papa ba kena ba ninyo ba benga ngoni ba kena na ba kena ba pema ba kena ba retraite tout le monde peut tango fort peut a kena pe pema nan tout le kuna général kena nan pe manan tous pe ba jeune pe hein au lieu que tout le temps toujours sunga mo konzamboka to pe ça chance ko to pe ça chance surtout zongi kuna to ke makambo etali aéroport ya Kinshasa. Beaucoup de monde, Christian Touré, si tu peux nous balancer l'image de l'aéroport de Kinshasa, tu as une photo. Ou beaucoup de monde, José Makila Soumanda, tu ministre, bah écoute, babiba kotonga aéroport à Sika. Aéroport à Sika, on va kotonga nde yango wana. Aéroport à Sika, on va kotonga. Boki ko defambon na banque chinoise. Plus de 555 000, 6 millions, si je ne me trompe pas, $1000 pour ton aéroport ou à la Siko. Banque on a pas ko senga été go pass bon go pass il y a 2021 2023 bango bazwa. Est-ce que tu as de foot ka ba nyongo metani que tu as pays moko pauvre, tu as pays moko ka ba nyongo. Est-ce que ça vraiment normal, les anormalité?
mbongo aéroport mbongo agopa sekendara wapi mokonzi mboka sengaki babenga nani DG RV ya batuna mbongo wane kendara wapi bande papa onatra baleli papa bakoma oteka ba revi bakoma oteka ba papier ya onatra soki oluka dossier papa bino na onatra eza isute po ba papier nyonso bateka donc okomona ete mokonzi mboka lelo nde bako interpeller DG ya onatra et pas à procureur ya Matete batindelaki invitation bako interpeller to e bananu po ba syndicat baleli ebele koza président syndicat ya makambo baleli ebele papa mokonzi mboka tali abi non il faut trouver la solution lelo yo mokonzi mboka na conseil de ministre ya vendredi passé alobi ete makambo ya miba bandeko na nga miba nga kuna yebi miba te mais kaka masonde to partageaka na ba président Chikito Mushashi na mona tunye papa yebi miba na tuni pe papa Max te la bayuba nga papa yebi miba amina nga oui ma fille miba ezaki boye ko sa ba recherche na ba réseaux sociaux nde to ko comprendre miba lelo bandeko bawewa bayebele na Congo ata bokolo ba ete ba maele te ba mso bito ta ba bagage intellectuel na bango eza attention il y a des intello tous nous sommes des intello classe eza biloko to kutana mokima nzamba pesa sagesse pe intelligence exemple mso za docteur mana sagesse na intelligence ta na maîtrise te mais ça moto mosusu azane kaka moi D6 ane pe moi la suka moi la deuxième désimanté moi troisième désimanté to sixième primaire mais ana sagesse na intelligence bobongisa miba 100 jours à chef d'état zaki ete miba courant izonga makambo izonga normal mais badongolo misu bakendaki kuna baki ko salela na bango bakomi ko sa trafic ya miba ya minéré et comme nango ko sa ya or ya cuivre comme nango bakomi ke na bako sa trafic kuna pona souci ce qui mibe bongi bande on la biso baza mingi bakozonga na miba bon ki kosa misala bango bakozo ba famille na bango bazongi 100 jours pe banzela pe tongami de abandu ba mo chikapa kasai bakokenda tana nzela ni po avion a ekoma cher donc Lubumbashi bo aller retour $1000 Lubumbashi ka awa donc Goma $800 bota moto mais moto akolongwa Brazzaville ti Pointe Noire ko futa 80 000 francs CFA équivalent à ça $50 à ça $60 en métal abisonde to konyo kwa mabande konangai miba bobongisa miba mokonza mboka merci nda betisete na makambo ya miba ezonga nani tala baba kyungu na baba kyungu aloba su makambo c'est dit bois baba kyungu aloba su makambo ya jekaminte aloba alisute parce que depuis azela rapporte na wana ezako yate kuna pete ko Albert Yuma batia résidence surveillée pour nous faire 200 millions. Ah, bah, si vous touchez à Yuma, nous allons paralyser le Congo. Si vous. Avocat de la République à lobby était. Le prévenu Vital Caméra dit va mettre le feu au ticket avocat général. Si vous osez, ceux qui vont mettre, bakonager. Donc, comme tout le monde a un slogan. Politicien congolais a un slogan. Oh, slogan Fachi, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, peuple d'Alanzalate. Papa Lobaki, bongisa maï, bongisa courant. Papa Lobaki, classe zalofele. Papa Lobaki, hôpital zala bien. Papa Lobaki, tolia 3 fois. Papa Lobaki, dollar raison en a 90. Si le dollar raison matalikolo. Boa kosunga, peuple te. Ata coalition FCC Bandoki Baza. Mais to mekapena nous kosola pena bango to trouver compromis pour le peuple congolais et kende liboso to kokota naka oyo ya moi mboka lexita mbwe mwamba ni le to décide de la loi même si vous avez pu arranger avec la sénatrice Bijou Goya mais il faut koyeba moi mboka la loi est dire mais c'est la loi motomo même si vous êtes présent à Sénat. Parce qu'il y a le biais, mais les invitations c'est trop. 2 fois invitation, je viens répondre. Non. Deuxième invitation, Yango Batindi. Troisième invitation, c'est mon kamate. Tant moi, Mboka Jean-Jacques Mama, Bakanga Kena kilote. Papa mon lia, Babeta Kembate. Ba honorer le Moussou Batambola, ma kolongulu, pour la rara.
tolobani mingi bakoma ba mikala moi mboka Janine Mabunda honorable donc ils étaient to bongisa kende na noyoka makambo justice ebengeli yo to bongisa songi moko atuni ngai depuis États-Unis songi nanga beninga binanga bébé béton comme si Joseph Kabila Kabange l'autorité morale du FCC aza sénateur à vie akobeta dame akoteka soka beti dame et le quoi dame te vandi entre papa Fachi Béton na moi mboka Joseph Kabila Kabange bakobeta dame bakoyeba nani oh Yuma senya na dossier 200 millions. Bon, on a il faut zonga la peuple. Yekuna zoae. Oh nani Shadari toki dossier ya ba expert onusienne et zongi de sous. Basirana Zaka ministre ya intérieur si je me trompe pas. Entre ministre ceux qui a nini wana. Allez, yeto tezela na nukito to livrer. Oh kuna nani tamwe mwamba affaire avion. Asali sou nini mbongo ya ko réfectionner Sénat zoaye. Les sénateurs à vivre se dégager de ces obalobaka memi mikumba qui dit ça mikumba non muta memaka mikumba zanzambe yenda boya ka moto ta mema mikumba na biso nyoso yangana yo popso to za bato masu ya masumu na sa mokilio yo yango wana mokonza mboka tali abino il faut tozongisa Congo esonga bomoko la leta o aliembongo leta ko samba o aliembongo leta il faut état de droit ça nini. Et quand il y a des droits à garder slogan, mais il faut qu'on finisse passé. Dans l'Iran, il faut qu'on finisse le passé. Bande quoi Zandou baleli, bande quoi il y a grand marché baleli. Tout que c'est mon papa béton après déconfinement. Il me roule là dans les cambois. Il y a Zandou. Parce que le soir va déconfiner Zandou. Tout le monde va mbas, tout le monde va rochana bambeli na Zandou parce que babi va ko réfectionner Zandou. Faut papa béton autant dans les cambois. Tukokota makambo ya juge Joseph Yani Raphaël Yani oyo tomoni atika kibiso lundi to lundi procès kitoko lundi ngo pe mukobande kolanga kimbangiste ba célébraka Noël na bango na moni camionnette ngola les descendants Simon Kimbangu na moni moi mboka otobengaka tobengaka mwa mboka o combattant makasi kuna na kati ya Matone les descendants de Simon Kimbangista nyonso ba résistant nyonso o ba fêter les 25 on appelle les 25 on appelle tata Simon Kimbangu pe azaki na prison centrale ya Makala mwa mboka fêter caméra telema ki alobaki moi le juge atali abino to kenon na conseil d'avocat to kotana na conseil toyeba kotala comment ni procès ça ko évoluer. Aujourd'hui les juges Raphaël ne plus bamsu ba sengi ba PC titre posthume bamsu ba sengi pe ba sele avenir bamsu ba sele immeuble bamsu habité na parquet to na tribunal à Gombe kuna ba chata kombo na ye pour l'exaité azuzu asai mosa na ye malamu azuzu amemi apesi bazuzi ya Congo lisusu makasi ya kosala mosala. Raphaël Yani ne plus selon le spéculation toki ke azaki empoisonné le kanaki na radio Kapi toki était pe médecin législateur balaki kolandela makambo na pe atiki biso. Est-ce que baliwa ngo ekomi loko akebo ekomi loko a problème baliwa ngo yango to komona kaka toza kaka confiné pour ça confiné to bamso na ko beta na balabala par rapport à ba liwa eko komela biso na Congo bande kolanga les juges ne plus les procès Vital Kamerhe le 3 juin est-ce que kozala to mo mboka Vital Kamerhe ko déclarer innocence naï bamso alobi que non tout le monde parti civil alobi non parti qu'on appelle ba avocat de la République babité il faut tout ça la procès mon roi intellectuel. Est-ce que tango Jamal a tinaki 5 millions on des qui à boire il y a moi mboka Vital Kamerhe to ebité ya bande kolanga la minute oyo to simba na maboko to ebaki le 25 banya benga ba prévenu prévenu des témoins ba quitté. Est-ce que les 3 juin oyo procès zongi sous souci est-ce que Nicolas Kazadiakoya
est-ce que Bitakwira pour marché qui signé en 2017 moi mboka Bitakwira azaki ministre tomoni moi mboka à l'époque on ezaki Némi Moulani directeur à cabinet chef de l'État tomoni Ariave Moulango azaki ministre ya finance Pierre Kangou Diambaye azaki ministre ya budget à l'époque tout le sous nani Soraya Piana te no baba songi bakabela ke kanda kutoko ba pete nda kwango ya solo babengaki Molendo Sakombi ayapi pour aza ministre ya affaires foncières aya wana procès Kamere et ça a été tout ce que justice ça mosa nango total soka kozala condamné à purger soka kozala condamné te ba quitter nga na kota non justice ata ba juge ya réseaux sociaux appelle ça qui déjà a vie na bango mais to kota la na ntoyeba to kokende na dossier ya makambo ko sala pasi mingi makambo mboka Congo bandeko na ngai tomoni balobi ete première dame akimi coronavirus maman Denise Tshisekedi Nyakero maman Nyakero Tshisekedi Denise Nyakero Tshisekedi ba msusu tomoni ban passante koleka na télé 50 balobi o az évacué ba évacué mais Christian toi kenzo soka ko balancer biso photo ana tomoni mwana mboka Sami Badi Banga o azali vice président ya Sénat autaki ko kufela maman na kuna na Belgique tomoni présence ya première na France si Belgique si je me trompe pas tomoni présence ya première dame na bana po famille Badi Banga la famille Tshisekedi bazape ba papa bazaki au moins quand des arrêtés ba papa ba yebanaka le fait Tshisekedi na papa ba Sami Badi Banga ba yebanaka ya maman Denise akinaki ko représenter papa Beton na matanga wana totika ba spéculation eza vraiment bien té bandeko na ngai tozala na bolingo ya mboka tosambela mpona chef de l'État na Lubumbashi katanga insécurité koti makasi mingi na kata Lubumbashi biso tovandika awa lelo procès mukuna lobi boye telema tosambela makasi mpona mokonzi to mpona Congo ndeko abengi yo to se fortifier na ba passage public tout makambo COVID-19 o été ya biso nanu to kokota na dossier makambo o kosala pasi mingi makambo ya mboka Congo eza pasi mingi bandeko nanga kolala kolamuka eza habitude te mokonza mboka kufeli aleli moto aleli apangusi mpe mai ya miso aza moto pasi komona ba veuve komona ba orphelin eza pasi balobi enquête efongwama enquête ya makambo koboma na présidence tomoni Kasongo Mwemba aleki alobi ete COVID-19 nde koboma na présidence bandeko ba enquête yango ekofongwama tomoni awa oyo Antonov oyo eboma maréchal pe à son âme le chauffeur du chef de l'État eboma bato mo ebele procès ti lelo tomoni mokonzi mboka ake ko porter plainte afundi Christian Malard ou azalaki ancien journaliste I24 a Fundié. Tina Salama, tu es le porte-parole adjointe et président de la République. Tina Salama, tu avais tweeté au lobby. Mon amboka, non, mon cher Christian Malard, le chef de l'État, a pris note de vos excuses, mais nous vous invitons à venir, après confinement, de venir inspecter comment le 100 jours, comment le chef de l'État a changé la République démocratique du Congo. Bon, ok, mon sika, moi, amboka, soka bien funda, Christian Malard. Tout le monde a moi, amboka, Fayulu, abenga. Chef de président fait checker diabenga et papa Beton le 3x100 abenga et placebo patin balobi na ke bamso benga e akosa kombo azaka Félix Chilombo azaka Tshisekedi te comme papa manga pesa ke zaka Chilombo bamsusu balobi ndenga azawana azana ED6 azwa diplôme à lokuta nyonso wana surtout banda kolanda le chef d'État avait déjà dit que nazanzambe te vos critiques naza besoin de critiquer nga pour mosala kende liboso Christian Malard boko funda eli susu ndengeni boko fula ete mokonza mboka so le lobi assez déguisé atambola na Kinshasa kaka pamba ayokande bato bakoloba eza pasi mingi
hein plains-toi to chango mopanzi bamso le bébé béton. Est-ce que Justin Bitakoui Rakoya, ma grand-mère m'a dit, ma grand-mère t'a dit de ne pas parler dans les audios, il faut venir répondre devant les autorités, devant la justice congolaise. Toboni mamsusa komeni ngalo bina buta bina bébé béton bakangi Albert Yuma. Depuis qu'Albert Yuma est en résidence surveillée, mais arrestation nous confirmé parce que résidence surveillée a déjà kokanga. Maintenant nous aïe ko samba liboso bazuzité, liboso magistrat nan ba attendre été. Covid-19, le docteur Jérôme Oakolela, docteur Jérôme Ayakiawa, tout le monde a été Longondo, ministre de la Santé, le sali point de presse. Moi, a été Longondo, le sali qui point de presse. Tout le monde moi sika pic. Pic, on a qui le local pic, moi sika pic. Pic veut dire quoi? Donc c'est un peu difficile de déconfiner Ngumba Kinshasa, Ngumba Congo, parce que comme il y a 3064 cas. Mingi bako douter que le coronavirus est dans le Congo. Patrick Mbumba, je salue. Christian Chiboui, Bambo Tenayo, Zahara Yanga, Christian Chiboui, Bambo Tenayo. En tout cas, bako senga ba déconfiner Kinshasa moi parce que baka ikomi ebele 3064 cas. Moi mboka ministre de la santé docteur était Longondo, il faut luka communicologue moko ya makasi. Ba vrai attaché de presse, ba vrai communicateur. Ba vrai conseiller en communication. Parce que communication non est trop faible. Yango batu mingi bako mona yete oko sala mosala malamu te. Il faut que luka ba communicateur ya malamu. Bazali sikawana coronavirus mon konzamboka sengi ba fongola ba restaurant ba terrasse ba bar toko tala parce que toko nyoko mabandeko nous souffrons eza pasi mingi nene kulu ake ko saisir justice congolaise a porté plainte contre Bahati Lukwebo nene kulu na bengio 3 fois nene kulu ministre ya travail Bahati Lukwebo toko ebate. Est-ce que maintenant que nous avons mukara menayo to nene kula bi yango Bahati Lukwebo comment nanga kerebe na yo to nini donc aki ko saisir justice par rapport ya arrêté ebimi bazon ici ba AFD seigneur c'est pas moi mboka Bahati Lukwebo ya za contre ngo to kotala ba preuve ni ya mais pas zuzi hein to kotala mais Bahati Lukwebo alingi ko ya ko s'aligner na cash Bahati Lukwebo un grand pion du FCC, un grand pion du PPRD, Bahati Lukwebo aza na CV moko molai. Bahati Lukwebo lelo alinga na simakash babi aza majoritaire dans l'Assemblée nationale. Bandeko nanga UNC de PS boza la serein bobi mana distraction. Bota la passe ya combattant UNC bota la passe ya combattant de PS bota la passe ya peuple. Parce que le Bahati Lukwebo akoya 2023 eza koya hein? 2023 Moïse Katumbi sera là Fayulu ozalate Bemba ozalate Bazaïba ozalate eza ba nouveau jeune bon bakoya mon pe pasika ba biso yo ba tumso bako postuler toko senga na bino tozala soudé Bahati Lukwebo ba biaza populaire kota extendé bande on a besoin Bukavu ba est ba ko marcher pour na moi mboka tel caméra ba Bahati Lukwebo pe aza pe populaire te totika na nu makambo yo to sunga chef de l'état azana sima chef de l'état to sunga chef de l'état pe sa échange nene kulo koyoka soni pamba okoyoka soni pamba hein tozana na souci à peuple nan peuple ezako nyokwama yango ana na pesi merci beaucoup vraiment na ba oboko landa biso ba songi na nga national international je vous aime beaucoup ba obo partage kama solo politique ya mboka Congo ba obo partage ka ba obo sujection ba obo pesa ka ba sujection président Chikito Mushashino papa Maxila Bayuba ba papa langa bozebe ba maman chérie mes tontons chérie na lingi bino mingi basongi international basongi national basongi provincial na lingi bino mingi ngala bino tokutani mbalasima ciao Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai Congo.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com